Bino pe yo ba trop. Yo pe ko lo ba trop faut que ba pe bino. Boni ko lo ba pe trop. Si tu yo dans la munam dans bino. Yo tembe ozui. Azalaka muninga na yo te pe na kotikala ka ozala muninga na yo te. Papi Gen to lobe la vie. Makambo nyonso na maboko ya Papi Gen to lobe la vie. To lobe la vie Papi Gen. Émission kitoko oyo faut kolandaka pona kopesa makambo. Yango to bisibino ki nazalaka muninga na ote na kotikala pe kozala muninga no te pe to kosala pe kopite yozafa quoi ngai as artiste donc voilà ça ne va pas non ngai chez Lamputu nazalaka muninga na yote Papi Gen to lobe la vie ngai chez Lamputu nazalaka muninga na yote Papi Gen to lobe la vie tolobe la vie pe na kotikala jamais kozala moninga na yo donc tolobe la nde vie Papi Gen toko Deyo Brondo nazalaka moninga na yo te pe na kotikala pe kozala moninga na yo te Papi Gen tolobe la vie gumu chuchu supu nazalaka moninga na yo te je suis pas ton ami nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobe la vie Mister Siatoli nazala moninga na yo te nazala moninga no te Papi Gen tolobe la vie avec Adi Lodolé c'est beau comme un gueux je vous dis nazala moninga na yo te nazalaka moninga na yo te 4 fois prêtre Washington grand pays Papi Gen tolobe la vie Papi Gen tolobe la vie WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. L'homme pris d'envoi le mal de loin. Tolier Bango. Voilà, n'a pas si bino mbote partout bino bato bolanda biso. Bino disposa ka baton ya kolanda biso à travers Tolobe la vie officielle. Je crois que lelo toza biso morote toza pena de kolanda biso c'est les îles Congo mondial.mec d'ici.tv. Voilà. Ah nazana Blanche Kinoa nazana Melina Swamba. Bato baso benga biso un peu partout na mokili mobimba. Ba bibotika conception oyote. Mais totika monene parce que makambo eza makambo to mola mukanango. Yama mtola la kanango to mola mukanango. Donc to sala on a sentiment to sala on vraiment na passe na motema. Et puis to sala on poto lugande solution. Pour ça otali bien, je crois que les années moi débat. Hein, les années moi débat. Mais to sala on vraiment en ordre et puis tous autres la heure na biso. Donc na mutu rozwa moi parole na ya boloba bikanisi na ye. Pona nini mabala eza kuvanda te na poto. Tono mona kala papa na biso bazaki na mama na biso bavanda pe bavanda. Et là on est ça qui bavanda. Et là on est ça là que biso lelo vraiment esimbaka te. Merci na Washington, merci na yo, Eric Shimanoka merci. Puis aussi Agostino merci. Il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé Jean-Claude Mabanzo, Mbongo contre Mbongo na Switzerland, Douana merci na yo. Président Dos Santos, maman na biso Angèle Diasuka, merci. Jérémy na Canada, merci. IP de Kokao, merci Nabino. Wana Bazali Penza, wana ceinture. Blanche Kinombote, bonjour. Bonjour, Tolobe la vie, Papi Gen. Ba téléspectateurs, nous sommes Papi Gen, Tolobe la vie. Bonsoir Nabino. Zamba Bate Nabino. Toujours belle. La fille fraîcheur. Meuf d'ici. Mais mon avis, n'a un mec d'ici. Ah, ok. Voilà. Milna Somba. Toujours belle. Comment ça va, ça va? Ouais, je suis bien par la grâce de Dieu. Binoka par la grâce de Dieu. Ben oui. Par la grâce de Dieu. Bon, comment ça va bien? Ça va. Non, ça va, c'est pour la grâce na yende. On a un hôpital où on a une kufat. So grâce n'était naza. Naza, quand tout ça la mission. Ben oui, ben oui. Voilà, c'est le mec d'ici. Boni, ça va? Ouais, Dieu te contrôle. Hein? Dieu te contrôle. Le monde qui est en train contrôle à Abisso. Moralement, pour Ebikaga, ça va pas trop bien. Mais physiquement, comme je vous dis à chaque fois, ça va. Dieu te contrôle. Ok, voilà. Donc,
Je crois que Nazo Fongola, tu fongo une émission na biso. Naza na Blanche Quinoa, Célésino, na Melina Swamba. Donc, a ezali ponani mabala eza ko vanda te na poto. Tozo banda toujours na Blanche Quinoa. Blanche Mekano nous koyebisa biso parce que batu bazo continuer ka kobenga biso. Awa toza muna mutawazo wa parole na ye awa eza sobo moni mutu mo débat tout ça débat mais oze muta sisi maloba na ye après yo ozi maloba voilà. Blanche poni mabala so vanda te. Encore une photo bandi encore na yo. Premièrement nanu vienanga papi gento le la vie. Mabala zo vanda te non na poto pasi ba momi na zongi li sous émission to ko ba basi ba leki me tema mabe mingi. Pour moi ça zaka maman tant ba pesa so mi tema mi nene mi tema na mo mi bali ba ko ba na so mi bali to bota. So zuka mo balo comme c'est le quoi moi no ozane bien. Après si mi bali deuxième chose dans le bras mi bali ba le quoi bango nyoso ba kokana. O tika o pokezwa o tiki demo comme na kelu kesu anjolu ki suka ba problème. Donc gérer ka place yo zana mabena mala pour place ok écoute bisengo na bisenglezate. Ato bali pasteur un jour comme le Denis les mutapétage. Donc basi ba mitema mabe. Oui, basi ba mitema mabe po nanga. Po nga na moni mi bali ba okufa trop ba vie na ba kufi belé. Iko mamba ba momi vie na mo kuna ko tanga kombote. Ato beta vesi na liboko liko momi. Momi akinda kin 6 mois 7 mois bana bazongi classe ezongi mobala salaka. Mais moi ça ozaka kuna mobala uta musa tiba 23h kabona mwana. Kabona mwana. Attends, vous avez bien, maman, tous avez bien. Mibali baba ni déconne, absolument to bota ba, on se to bomba ba, on 9 mois. Faut to ba ko gérer ba caprice na bango. C'est un peu juste ça, moi je peux dire. Melina Swamba. Maman Blanche Alobi. On a eu le banini. On a pas les ouvants d'attendre la poto pour nani. Dernière le bail derrière la question va belé. Maman les vend d'attendre la poto parce que. Vous appelez belé hein. Sur le bac on va les belé pour y avoir des belés au continuer. Oui, n'a bien au continuer pour voir le bas. Maman les vend d'attendre la poto parce que dialogue exaté. Donc l'Ibal avait vendu, il faut vous na dialogue, vous dialoguer. Tu vois? Donc ce dialogue exaté, vous vendez pour oazoe l'esprit muningate, oazoe l'esprit muningate. Oazoe bate ki muninga lingani, oalinga muninga pas lingani. Moi ma balle vanda exaté. Donc moi si dans mon balle bolingani, tant bon monika bolingani, et to vendre tika mon beaucoup, bon vendre tika mon. On a bien bon moni esuki bongo. Non, esuki bongo te faut pas solo là. Vous comprenez? Dialogue exact pour dialogue exact on va les vendre en plus et vendre sous pour na mbongo. Tant bon dialogue sur dialogue ni bandé. Sur dialogue ni bandé. Toujours dans dao. Sur dialogue exact ni bandé. Des bo solo là qui de tout ça là bo tout ça boy. Des ma balle kufa ate. Ma balle kufa pour na dialogue exact. Vous comprenez? Dialogue exact on ma balle salani. Ya on va penser en plus sur dialogue exact il faut ouais la mbongo. Mais sur dialogue exact ouais la mbongo te. Vous voyez donc c'est ça quoi. Donc on va la yaka aleki na ndenge na ye moi c'est pas yaka aleki na ndenge na ye so uti musala o alembi bon moi bo solo te bokum ko ba binemi moko bo. Blanche abi basi ba mitema be makasi koleka. Basi ba nyoko mibali na mboka o. Olobi Blanche alobi. Oui. Basi ba nyoko la mibali pe ba nyoko la basi. Oui, à cause te pona ebi alobi o ya yebi. Et ça peut le kutate po yebani. Donc eza le kutate po na vie na ngomboe na créer. Mais on a tant comme ça tenga na vie na on a créé vie penda ya Zwangunda. Na beta de solo Azwangunda Azwangunda penza bengisa mwasi na bana. Tanka ba komia momia zele 6 mois. Tanka bendi. Yesu bika mwasi so bendi déjà moya botoleli ezate. Donc tanka bendi bo akote vie. Akuta vie on nanda kunaye. Tu comprends? Akuta nanda kunaye. Les vie akenganda. Yesu kwa tikali nanda kuna bana. Akomi ko vivre lisusu na petit à vie wana. Pire petit à vie wana ba comme nesu ba comment vivre ce qu'on a eu. Vous comprenez? Via kenda mo panzi. Vous comprenez? Via beta AVC des fois kenda mo panzi. Vous comprenez? Donc en tout cas moi mystique ba bon il y a bien té que beaucoup surtout il y a on va Macron ça la likamano akatana makambo. Pour soit kati bo basi moi si mon temps linga ba no futa donc ba neti suka yemoko. Ça te moi ba le ku faire za les souter. C'est ça quoi. C'est les pour on va les vendre dans la poto pour nini. Ça me fait mon expérience. Depuis ndenge oyoki et so Blanche Alobia qui ba momi baza et puis Melina lobi que non en tout cas ça pour tout bon côté. Voilà. Bon. Ngai en tant que ngai avant ndegona Blanche à défendre le Camboyo bien à mettre un point dans le Camboyo.
ya mabale ezovanda te bien ndeko na ngai Swamba Melina alobango. En tout cas nga bana oloba makambo banda kala na oloba makambo banda kala nga kuna ko féliciter bana basi onde bavandi awa lelo bazo ko défendre pina makambo na ndenge pinde longo bani parce que surtout na ba communauté mosusu bana basi onde ba défendre bazo mériter ba trophée parce que bazo mériter putain bazo ba prix Nobel de la paix la compte ba mariage il y a communauté, il y a diaspora congolaise. Parce que quand on parle de Mabal et de Vandaté, toujours le banane premier point pour na bisoba congolais surtout. Bisoba congolais surtout. Moi ni ndé ba bino bande ko ndé ba sur la TV wala. Ndé ba sur la télévision devant bo étendre bango yike. O bazota la biso. Baso ba c'est les innocents victimes. On n'en disconvient pas. Moutou soupe tam tout blanche pas à la victime. Tam sous boyebité. Tam soupe Melina zara victime. Binopé boyebité to papi gen. Mais tout à la présent. Aux avis victimes ou pas, nous ça ne concerne pas. Nous notre responsabilité na ndenge to vendre à na présent. Ezaka to conscientiser bino bo vendre ça mabalate. Vous comprenez? De conscientiser bino botika dans ba comportement wana parce que ça ba comportement moko dignité. Voilà. Comportement wana zo fingi ça peut communauté. Comportement de mona mutu mususu pe moi si moko boya koli pe bien élevé bien éduqué na famille moko na foyer moko boye mutu mususu ya libanda ko ya ko proposer tam sou mariage. Au moins tam tango yo ka de gauche à droite bobi que mariage pe ya bitumba. Tant que nous sommes à Liban, les Arabitumba, il y a des arnatés. On va sonner de gauche à droite. On va sonner en face. Nous ne pouvons pas mettre le camon devant yo. On va prendre devant yo, on a mis sur yo. Mais surtout que nous avons une musique. Poto zonga na ngopena to da close, to za pena bref quoi. Ngai naoki blanche à lobby, basi baza mitema mabe. Maman a eu parce qu'il y a un dialogue. Hein? Sona bosanité tout ça bisotou. Dialogue. Dialogue on a condamné na nous mobilité a condamné pe moi cité. Vous comprenez? Mais je m'aimerais mieux na banda na mama blanche. On les apona yo. C'est le concept nanga. Selon ba connaissance nanga ba idée nanga ba expérience on a viva. Donc si quoi surtout banina rota blanche. Ngai positivement hein na pe sa blanche raison na pe sa blanche ma ramena lobby tam sa lobby azana a peine a doit tourner langue cette fois avant de réagir quelque chose il faut d'abord réfléchir et puis tourner langue cette fois comprendre réfléchir quoi à réfléchir bien donc blanche na bateau ba ota la biso sommes dans la contre ça tout ça contre opinion motuté soki pe dans la pour to go ça pe contre pour na été mais ngai na zana no pour blanche basi belé boni awa attends to mama tant maman Melina lobike dialogue ezate ezali entre moi sina mobali voilà donc entre moi sina mobali dialogue ezate na oya wana mais tant to lo ba ma blanche à lobby ezali que par rapport à basi na mibali so on a toute la question mon abino ba de bota la biso na bande ko biso moto ndeto vanda magre papier gen yom de biso ba question mais ngana on profiter comme on a tout na maman Melina na maman blanche ba sangai entre basi na mibali la majorité ou minoritaire banani on ba bela AVC trop na oui ba question wa banani on ba bela ba AVC trop awa ngai na ko ba ser moko bo na yebi ser on a bela AVC mais so AVC na o ya bela ezabi AVC ya mama libala te pour AVC ya ateka pour libala AVC ya apporte beaucoup de problèmes trop de raisonnements aucun de problèmes rien ne marche ça ne va pas et ça évolue pas mais la plupart oh biso tout monde na na poto c'est une comité congolaise au bato bato ba AVC mingi ezaka kata so mibali nani na makambo libala vous savez nous les gens nous les gars pardon
nous les hommes biso bana mibali tozalaka na oyo alobaka ngai mpo baloba prophète mongo nayoka bamisere bayembaka boye bamisere na biso bayembaka bamiso ya Congo wana bayembaka balobaka na bolingo yanki azalaka te c'est vrai na bolingo yanki azalaka te mais biso atanke blessé de guerre neti nga na blessé de guerre mais nalobi yango je vais vous faire voir l'expérience que j'ai. Je viens de te parler, maman. Oui. Donc, c'est quoi, en tant que blessé de guerre, vous comprenez? Il y a un moment où il mingi bo transformer bango, ba monsieur peut ba comme ba PD. Bo skize ngai. Ba monsieur ba comme ba PD ba pesi bolingo na wana bilamba, comme ça que ne konika mvandulu ba ngiandu na ye yango, ta ba ko ngiandu le voazulu nyoso tout kalande nyoso pempete nyoso et pempete. Allez. Bona nini? O pese tor. Pari ba pempete kuna na kumanima. Kumanima a été pempete parce que alemi na ye makambu ya basi. Oso comprendre ko na ngai. Bando bo sekate ndeko. On tanga na la uka kabona zo la uka puis na zo expliquer. Oui, bien sûr. Donc ndeko son mission ça il faut changer bango. Maman, en tout cas initiative na bino za bien. Moi je suis invité aujourd'hui. Le peuple robin sa moto mususu na place na ngai. Na ozala rateka na bino. Mais moi je profite de l'occasion ya ko bombarder bateau yo pour pas comprendre que non, c'est notre communauté où ils ont qui n'est mal répété. Voilà. Mais évitez Papi Gen sur la mabe. C'est les sinon. Donc si quoi, tu as Papi Gen, laisse-moi un peu, laisse-moi un peu. Na kotika ni loba. Na bas, voilà, na tourne na lobiga ah na basena mi bali bato ba bela ba AVC trop ezali mi bali. Basi okomona bela AVC tam ça na trop de problèmes na rien ne marche, na trop de problèmes dans la tête. Mais ils appellent comme moi ya rapina troté. Mais ngana nana na kota blanche na silisa na décortiquer moi ndambu siko na zongi wana donc basi baza mitema mabe parce que mitema mabe basi yo ba ko bengisa na poto na yeba kawana na ko le eza ba milliers na ba mboka na ba province ni to ba pari na yebi poka to kotanga ba komba batuté mais to kimpe balukaka to koma na niveau nani mais yo sala nani oboit. Oui. Ouais, donc comment on va changer. Voilà. Faut nous revêtir, faut comme on keba na mpoisa. Émission. Faut comme on keba na mpoisa pour na kole comme tout ça les na place na mais ce qui mpoisa ngo banda. Bobenga to benga kolo mpoisa ya. Ça. Ozo fa. Faut comme ndengwana. Faut faut to ngo pena les do ça na plateau moko boya ndengwana mais to na zo ngo pena plateau débat. Il y a débat penda. Vous comprenez? Donc si on est ça boye, na ndenge mo bien de ko na Papi Gen, neto ça boye basi baleki mabe. Exemple de boso na pese ba bengi na poto, okomi awa, tant okomi a oze miso bazela raté. Okomi a ozelité. Ozeli kutute okimi pokelanda, chéri no mobokola quartier moko. Wana mwasi. Mwasi ko? Mwasi na moni bakawa na trop. To moni ngo trop. Mubala otikala na mubala yo kansana mbongo na ye tarana bambongo ne koma passe mbongo ba bengi su bamba a dépenser combien au komi awa ça ne ta bungula yo comprendre babon bon nazolo baka ndenge o salamaka naloba na cas généralité alors siko yo o futi moninga nini merci au PC yangwana deuxième cas netinga ni na sabo nabi que je suis le concerné blessé de guerre moi na bois qui tu vas bien divorce té parce que divorce a so bala na muta après bo divorce yange zaki ya to fanda to fandi to préparer na pesi moi li mbongo li bala okimi d'autant ozuka ka li ya liboso ka ba to tant so comme muto ya ozuka ya liboso ka nda allez obandulu ko ba ponga pe fona bima libanda lo yengi ozomona mama samsu OK ozobosa na ba masana oyo bimela libanda boki no sa lo yenge bango eske basala mabali na ndako no basala kaka nde yo zolingo sala boko suka nango boko swana boko yoka na kasute et ko koma trop tard tantôt aux yeux tantôt pour tirer ndengwana wana kaya blanche oso pas o monsieur tikali mi baleta monsieur to bimisa mo mwasima wana to lomna kawana basi bazami tema mabe mibali la plupart tant sont minoritaires mibali musupe ba ya mitea mabe homona mwasi butali na ndako bien iyo musano kwa kuzwa base ba makango na ba petition makango ba so zu makango e baxela ba soki nini te musuku tu pe ko no makango na za compte mi balte parce que to mona na bakini père na bino
abimation na maman moko kuna omona mokonzi père na wana bokokone longo ndeko moko kasi père na mino mutu kasi madibululu yaka kuna ozo comprendre yaka ndeko na yo mais oyoka mère aucun jamais babuni na mama wana ozo comprendre mais soki kutu bavanda babanda ko moko mama leke na mama kulutu ozo comprendre mama leke na ngana mona bakaya ndeko wana ozo comprendre sikoyo wana kawana na lobi yango sikoyo soto zongi mwa sima na kasi sikoyo ya mama pona dialogue ngana tiki sikoyo Blanche na koti na ka mama dialogue mama Melina Swamba mama Melina eza na ngonde ngwana tendenge yokanisaka naza contre yo te eza na ba idée na yo ndongo lobi batu mama eza na ngonde ngwana te eza na ngonde ngwana te pourquoi parce que naza côté de na moi négatif mais au yo lo ba mo sur côté basi en tout cas naza pour yo parce que talaka moi si donc c'est 100% que moi ça faux ya osarana te na lobi te que na 100% ka moi si naza pe pour mibali ya bazoba bakina kozwa mibali basi makangu et puis moi si nazo yeba ozo comprendre po ba msu ba lipe na que non aucun so makangu mozo banga moi sa yeba wana zo pesa honnête moi si no respect pour nga nga personnellement naza bo na ko linga te nazui petit mo bo manga mère respect et les gars donc on bandi yo nzambe ana parle yo Moïse mo Jean-Baptiste yo tout monde Yesu alléluia Yesu aleki poso na ko ile lo na sumbara bilamba Yesu osinyao ozo comprendre pour basi no tout bazande moti parce que to beti baninyo to beti ba trajectoire 1 2 3 4 tamsu netinga par exemple na yo suka na oya bieta tamsu 5e otamboli trop mais eza ba soué na bisoté eza ba c'est non na ozongela yo pardon ndeko na na sisa côté dialogue pour ma côté mama côté ya mama Melina pour la dialogue ya na mukuse mama Melina ya dialogue te parce que c'est za ba dialogue ozo comprendre le syndicat dokolo na mwana ya Edouard dos Santos ba kabona te na ndenga liwa ozo comprendre pour bana bala tuli bato bala rebele ozo comprendre mais bango ba kabona te liwa ndem te kabola bango liwa ndem te kabola bango mais faut y parce que pour yo sko zo mona ga liwa mais biso to di masolo akati ozo comprendre donc na pesa exemple on a parce que na ko décortiquer mais on n'a pas le temps na on peut sa parole pas motunyo surtout mais y bango soko ya ka dialogue penda ne le penda bato ba fandaka ozo comprendre déjà na on dialogue te pour dialogue ko ça na penda bien au moins na dialogue wande bozo mutu msupa osimba kambongo mutu wala pa ko akomoke kabambongo ngo libanda to bona ba ministère so ba besi mabale bele ba ministère so na ba kamoko mais mama te na Château Rouge o te na Château Rouge moi papa de Briaka na ministère mo ye o sombili ministère ngo lupango papa yebite ozo ba dialogue ya na ndako e yalaka basololaka na kenda na ba couple na yebi basololaka donc sentiment soko lobi dialogue potam supo na yo mais yebango fanatisme na sentiment na kibuzobisier elekito ozo comprendre voilà donc ya wana Blanche je crois qu'il y a une de tolobia wa eza débat somo elo mo mutu lobaki o katingo lobi ozongela ye o lobi bon ndenge lobaki non ba mominde ba faux na do ba basi ndande ba okende bien te je vous assure que mibali pe ba kenda bien te donc c'est à dire basi yango ba comment mabeka ka ba comment mabeka ba limika ton comme beto et bande pe quelque part te finalement yebso non premièrement non répondre au boye au moins ni mutu akoma mabete apprendre à mabete muta botama déjà dans muta mabe na zongi suna le kamna so que moi ça za kwa mama pour biso to bota même moi na mobali so botier tous les caprices au gérant et net jonao ce qu'on a poto boto pedra maman na tout à bonne manière on a tout au bongisa pour ngana li solo msuna ko beta vie na nga bengsi moi sina ngola moi sona yaki andimati mo bolo na bengsai obika yana ba genou na Roissy Charles de Gaulle viens auto benga nga li solo moi ça mona la moni mobali peut-être obima on a fuka mayan likuboso mobali na ko fuka ma ayele timbo mobali abiye mta telemisa yi ezanga ga aya mala makolo gulumi mobali abi ayebisi mobali abi merci
place oza oyebi ayebi bien otobala mpe kala te otobala mibongisa oui otobala otobala mobali lobali boke musika te oui mobali abina telemisa alobi na mobali abina ndima te na vie donc otraga ngo tikanga na bana na Afrique oprometanga obengisanga na komi nzamba pambolo moi sabité na sali likambo na biso ko na tikaki na charge pour mes ate bakena ndako donc comme ça mobali abisinga petit na ngai na vanda ka bo moi sakota aya 20 mobali o vanda nanu obala vandi oyo liaka mbongo na nga voilà moi si o aya kala mako aya ka nguluma ba ndeza la ka oui babakisi mwana moko na poto babakisi mwana poto ndeza pe moi si makambo to evandi allez moi si quoi yo vandi sa mobali na mkomsu na chambre o nga ba ebisinga pa ba dio liaka mbongo na nga liso na so ke muto abengenga mana fona ebisinga mobala tune nga na liaka mbongo na yo oh oui ba place nazo kende ba makambo connaissance na comme mama babike yo liaka mbongo na bana to yana bana loko déclarer biso ba futara biso déjà bosa loko na mbongo ba futara bosa nyonso et compréhension quand à partir on a si le on moi son a kenda ko mbongo mobala ko sake azobala otbana otobala de mwana ko kita zotalanga pesa za siko o wana siko ndinga bali wana ndenge yo uta ndenge mo sanga utobala mama nda utobala siko mobali wana kolia mbongo nete en fait pour nanga na conseiller ba mibali pour jour na mloko abasia au lieu bebisa mbongo na yo okendo bengisa musika côté on zoloka awa so ebebeli o zalo na société bimisa imbongo ngala no bango ba bebele oui donc même ça moi aussi na zali tomba tenga d'après nga zoloka ya awa so bobebani oyebi ko bimisa ne lo te oza perdante c'est ça tu comprends au lieu que nous sera musika kuna o ba no résonance ko abie na nga ani na nga bi to sila na ka awa omoni eloko yo le papi gane oyo makambo somba lobi ezali omoni so kanisi obandi ba démarche ko ba na passeport pota ba bengisa bongo ata muto ono zo bengisa azali ayiba ta démarche ya tenali ya carte lecteur te pour la carte lecteur ayebiti bo longo carte lecteur bokina deuxième passeport nandenga ofuta nandenga okenda braza sopa oya kata te sopa ko mata kata nyoso tu na motu aye awa tant super famille robeke no ava ya foba obala ye oye pera bata ba prestige be on ba zoba aliawa na fingi motu zoba ba congolais zoba te mais il y a des zoba quand même zoba royawa ba kei ba louer salbu mariage oye ke tango obala bosko so abetio siko kisisikiti ya ndengwana ozu kisisikiti ya okenda fesete okendango donc mama yango na lobike tobalela na biso awa mona zingai ngada par exemple ça de tolinga na biso awa to sile na biso pe awa ilo sana wote voilà sikoyo bozalaki esimbite po esimbaka te suka esimbaka te esimbite te papi nini pardon ndeko nanga te ezane lokwa otuna na question te koloba atake suka simba te o esimba ke za voilà merci merci la correction zona bodina toto bodina na esimba zonga ndeti ngana martinet esimba c'est là que c'est là pardonnable tout tout boza bovandi un moment esimbité mais bobota ibana tango kabwani pona nini wana siko na otuna na bino ba mama pona nini bino basi bokanga kabana pona nini bosala ngo pona nini bosala kinda libala esimbite oya kebo normalement na poto bana mafanda mi pa eska mama pona nini bokoma na makanisi ki papa ko mona bana na ete na fiera na mona fils na ngai ti mwana ti bana bakomi mikolo bana bobeta ku même na bale ti lelo mais na bisiyo amona kabana te pona nini biloko ndenge pona nini biloko abongo ça veut dire mbongo moi ça que tu ko mbongo pa biso okena bana yo mto bana za mbongo bana o tu ko lo bana te donc kwa da ça peut boela bongo wana kim wana bana bo libale kufi bo tikala na babo wela bana ka ba wela bana nga ke sala ba kata mbongo na ngana bitel de salaire ba tiala yo momo ke welo bota bana belebele poso bubwani kana mobile olingi na mobile ya mbongo ala te molingi mobali oyo kezo ya guna yo ndali ya mbongo wala ba demo o comprendre boza ba demo
dans ce cas ozolinga libanda aotangela so oza bana 6 to 5 aya mbangu po ayebi le 6 ama solo mais ce que le 6 wana pourquoi pas olioka na mobali no mama omoni koto lobi wana wasi ko omoni ke ngai na yo ça kutunga na yo te ngakenda bongo bon ça va lokola yo moko zonga kota blanche mwasi mitema mabe ozongo bwana mwasi mitema mabe siko yoko na mama siko nde toza boye yo lobi atuni question mpona biso tu ok loba zana na sisa na sasi nini mpona kowela bana kokanga bana yango wana oyo so Peter yo ndo zana webi biake basi bakanga bana kapa na mbongo sambo wakanga mwana te pa okende wapi basi bele bayebi so mwana comme si 18 ans wanda sunolo akomo yebiso kai mwana no ye wana azana ba chance pour ça boy do ba jango yango na ben oui 18 ans mwana loba mwana zo elo kama kaso za jouer quand c'est le mot wanda ba dibla akangi mais so mwana ka tangi classe normale asale le hôtel otaka musala normal bosana 18 ans après sur charge mais nalobi kokanga bana wana pona normalement po bino baba mama eza kobebisa mémoire ya mwana to eza kotinda sali eza kotinda mwana na ina papa net libela to eza nini pena Blanche eza ni juste bon moi par rapport à question papi gento le bela vito so la pembe ma question on répond nango boye ma papa bo excusez nga bo tenir nga moi rigueur te au moins mobali azaka responsable o déjà bo banda vivre naye obike mami bali mingi on a mona mingi basi ba petit mais la bango bana baza ba irresponsable tout le monde tu viens un mec d'ici na kuta na tout le temps na bana vous comprenez ana mane belenga na bien vient na sa date c'est pas aujourd'hui avi mon responsable na mona ki na bana ye ata yo comprends ya zan dule mana star ba star ba kenda bongo mais au moins ki agera ba petit tout même moral to mi bali yo basala ke muté mi balo basaka bakanga bango bana basaka mingi ba gigolo obi déjà perte je t'ai dit bon on a vu que papa moi na moi za responsable soit qui kuna papa na pas moi d'abord acte wana te mususu ezara mingi mobali déjà tani responsable ata pa okangi na oyi moi na moi za depuis na tina moi na wote mingi po monde kenda moi na pas colis mais papa ça déjà responsable tant atiki moi ne quelque part arrive que moi na ngaza quelque part mais siko acte wana pona nini acte wana acte wana mingi ezara ka bolingole musu lo vesimité moko atika muninga na défaut moko azali na kema muninga moko akei arrange ba tomba victime tani ba petite papa bino kena muso wana mona bana na ngate siko pona ngai ezaboy na kokolo baboy pona ngai soki basi balinga batikala na bana pourquoi en plus basi on babota na mbali moko te abotina voilà siko tango otikala na bana aozwa kota leta ale koto yo papa ko faut pesa on comprend ya ni ko sala te yo papa zo pesa na compte na yo faut pesa pension alimentaire allez l'état par exemple pesa na compte na émission na niveau sala bravo on comprend voilà donc on lingo peso te po ana motam sous 5 têtes na ba père différent on comprend ba père na to fuma ko moko ya ko tika ba lar na ya suka sanza allez l'état sous tango sanctilo wana yeb sanga ok sala pas zwani ay biso sous tango to sala ba kata biso ba mbongo na biso sous pouvoir futa ba yeb sanga sko o tika lo bana pona ni Maman, bon, omoni iloko yo lobi, ngai bazora bana bakanga bana pona nini. En tout cas, tu as totalement raison à 100%. Et ça rapina commerce wana parce que comment commerce parce que il y a comme à un moment où faut nous ça la émission en français pour communiquer à ces autorités de ces pays, comprendre quelque chose parce que nous allons pas continuer comme ça pour d'abord bon manigasa kara ba tata ya bana bon monta ba pasi ça fait partie quand ba AVC to lo ba siko après siko yo ngai ko attend que c'est les ino na koza pina total à 100% te contre ba tona pe ba kanga bana ba tona ba kanga bana c'est bien tant sur des blancs à lo bagi et donc netika ka akena kanda yo tika na posa na yo comprendre et bon est-ce que ça a raison pardon c'est ça papa et ça on peut na raison te c'est tout ali bien mais tout à non bana ba otika na nini na mutu parce que au moins tant tata na mama bakabona bana batika la kaka malheureux bien te ba no mona papa bana okota boya ka le souté et puis ça na makambo bango baba c'est musu ba comme ça ngo sous plus grave
au moins na mbala yake abwaki ne pe biloko na miso bana tant bagarre tout le monde ba réseaux sociaux kaka ba congolais vous comprenez mais surtout moi Simon moi Ndambo il y a aussi des hommes comme moi qui sont irresponsables voilà irresponsables ngana na kamoko boye kango na tanga na komba mutu te na kuta na mutu on na yebisi nyoso na ko yebisi par rapport à bana vous pouvez avoir des problèmes avec la femme mais tu peux pas mêler les enfants là dedans vous comprenez bana baza bana mwana kolinga ona ndenge nini mwana biso ba papa na ba mama to nga bana balinga biso c'est bien que bozolo ba ke mama kanga bana tamso pona jalousie pona sonde ndeni mais yebango mwana yo bokabwana mwasi na yo mama na bana yo comprendre ou bien mama na mwana bokabwani mais tant yo zo kipeka mwana na yo peut-être on a l'avantage par rapport à ya éducation mwana na contribution financière ya mwana et puis on a l'avantage dans place à l'état pas empêcher lobi ba otuna o bon monsieur yo lingi mwana boy na boy ele ono sala pona mwana obimisi mwa manda obimisi mwa sushi tinda paswa de matin ozo mwana manda obimisi manda do kipa mwana na yo mama wana bimina ni zoba voilà ozo mwana manda kipa mwana na yo voilà donc c'est ça le sens yango ndeya sens ya responsabilité donc ngana zo conseiller baninga o mibali o ba so ba bengano na mwa so kangri pe na bana kanda ça sert ata mama le parent papa gen ata mama le boko mona su bana te bana o ya bio mibale ata na nzela ya poste ata na nzela ya western ndio na omona bango so na tindi boko zwa parce que lingi mbongo ti olingi mbongo so kanga ikanda yo kazo mbongo tika papa gen do bana ngala otu na question mo bokabwani papa wana zana bolingo zana azaki na bolingo pas zaka na bolingo ya bana na ye oui mama lingite papa na mona bana na otu na pona nini blanche alobi ok no tam so tsika na défaut so tsika na mama so mapa lobaki pona commerce voilà so pona économie ekonzo tsika ki ye na défaut ya bolingo parce que défaut bolingo wana esala siko ke no ye il faut okanga bana mais siko na mutu bana wana bana ba mais papi Gen, je viens de na uto lo bango tout à l'heure tango mwasi na bana mwasi mobali na mwasi bakabwani na ndenge bongo na be ngo za kibuzoba comprendre za kibuzoba parce que to tikala kana ba ajo to toza ba ajo biso to na ngo lelo ba blast to uti to yebani to uti bo ouais to kata ashika ouais to kata kati surtout ba to sasa oui ba to sasa na okata ba copine ba te ajo ngo yango te ba ajo to koma mikolo bana na pe bako kola siko yo bana okanga bana wana na nko okanga mama mona tata na bango te ngana na baka na baka na rolo banga mote me baka yali mwana pena yemo na ngai na zo baka moko bo eximo ça sert à rien en parlant maintenant lo ba mama samsou bakangisa tata na bango na misu na bango bana na bazina moko 4 ans musu 5 ans OK bamona après siko tata ngo muté malamu akipaka bana na ye et comment qu'on a passé le matin à pesaga et puis siko akomo kipe suna bano yo bota na bano yo bote pa mutu mutu nguta siko kwa kili akima ozo pas outa na mutu ngo so bakisasa so wapi na tangi koma mutu te c'est lui qui s'applique connaît l'affaire pas so dali yoka ozo pas alors pas so dali yoka bo se belo waka yo mokote bo changer ozo pas alors sikoyo tango yo ye mutu ngo akima yo mais ngasko na mutu ngo so bige non na kipape na bana wana ata ya muke ta mukolo nyotso tout mais baza bandeko ya bana na ngai ozo pas mais ali ya komisa ngone tsikoyo et puis na kamwaka ta yo sali buzoba na yo so muto sali buzoba zala responsable na buzoba na yo sali on tamzo après 17 à 18 ans moninga akenda pa bala na ye okomo komisa ngo histoire même d'ici voilà c'est là et ce que le kelekela yo bengani ba obengani mobali yo eloko no epesa ngaka pourquoi ka obengani mama songa biso tolo bana biso na mutu te to pesa conseil na communauté bangele bungi c'est lui qui fait ça pour connaître la voilà c'est ça au moins si ko tango bengana mobali o tikali na bana mais mobali oyo bengani ye soka alexi 1 mois 2 mois 3 mois comment ka posa na ye donc asiko mobali ça ramène ngona
papi nzongo za rabo ABC yo mobali so yo tala mwana ya mwana zolela o moete mwana sala kosa ah c'est ba lié place ok des ah c'est ba goûter belange mela tienzo to siko mwana muto 6 mana zati donc il faut mwana zolela yo et tout mwana papa tanga zo ya boyo akutela ma robe de nomme ki o menga na oso silana e o kila taba wele no te basala bangeli bungi mama kasi nakutoa comment on va bangele bungi ah ba en tout cas bangele bungi bo changer parce que ntinga conseil na pesa baninga mibali soki si bokabona na mwasi si bokabona na mwasi kende zonga simate soki mwasa mutama be kende waze Félix waze kwa lobango soki bokabona mwasi kozongela ete pota msa aye pas zongeli kofita albaki ngozonga so azobosa na ngini ye moko pe bon bango ça n'a rien à voir avec nous donc siko ngai ngada prenga na conscience na ngana sagesse na ngai so na to sali bona mwasi na kendaka nazonga susi mate parce que so zongi si mwana ba risque risque ali boso bige mwasi amutia malamu amutia mabengani yo déjà bopo bengana au deuxième fois comme continuer ya on a besoin ba AVC vous savez deuxièmement so ba bengani yo mwasi on a ke goûter nana yela ke bokono boabe oyebi te ayo o ba kipe bokono bimi na ta victime voilà deuxièmement mwasi wana est-ce que tango yo zo lingo zonga oyo écouter na miniji pourquoi na tindaka o matalikolo ça lokola baninga mibale bana kitano na se ako ko se pe makamtani na te miniji ba alinga violé nga l'état pa ya gate aye go ba conseil na pesa na yebisi en tout cas eza raison moko en plus basi nani kwa wawe voilà pona mwasi ngo peta ngo benga na mobali asala po ani ka babota na bale mibale bele okubuto pre mobali noka moko c'est tout basi wa mibali babota na mobali la plupart quoi oui la plupart ça analyse la plupart bana 5 batata 5 oui la plupart comprendre bana 5 bana 4 batata 2 Temetam su kobota. Bana kata batata de mais rare. Bazali, bana kata batata de boto mi balé koto. C'est lui qui se sent piqué. Bazali connaît l'affaire belé mec qui a yé bango. On sous sa sangisi tata mi balé tata moko. Et Michel. Mi sa to. Atombo ko tala ngo. Yoka de aboti mi balé tata moko, mi sa to la nchango moko. Vous comprenez? Yo maman. Bankema na tongo baloya wana. Mamelina. Ngana ebi il y a une punaise qui existe. Il y a une punaise qui existe qui ne sait quoi. Donc hier qui ne sait quoi on a zappé un comportement ya ba qui ne sait quoi pour qui ne sait quoi soko fini abimisi makila tiki su ba maki. Atiki su maki. La tiki li. Qui ne sait quoi rater. Nga on est na va no pour propre. So dakika nete na ba qui ne sait quoi. Comprends? L'autre là si l'autre là. Donc bango baza oui. Donc bango ba punaise wana bazali. Donc tellement que les punaises qu'il faut alors siko yo azas qu'on a bana et puis monokola tabasi wana na ebisio et puis azaka bazaka quand même bazaka peu propreté salité pines na kankela ba biso na TV ne ba finga ba commentaire todo finga ba te todo pesa ba bandenge bazaleli ozo pa bandenge bazaleli sikoyo papi gen ba pines na ba kankela kafar obi kankela kafar mpc ouais mpc m'tabota ginse quoi donc il a déjà pris comportement ya mpc et pas ya maman na bango a memi ngo bon na do ba koma maman ba tuté hein parce que maman ba pas beaucoup la déjà yé moi alors sikoyo nde bazabongo o kamwa mutu na bana 11 ngasi na mona ana bana 11 ana bazawa parce que le bit ndeka mama somba lobi baza ta 11 et puis au mona mobali moko boya yepe akoti bavandi mingi ba okota bongo landa bien ba sans papier bien to timbela siko ça sans papier voilà raison oui so là 11 10 tanga yé déjà yé papier ça ikaka bendi adendi abakelo su moko abakelo 10 on muta na papier na comme la 11e on a pas na sanda masolo on mona muta na papier na kota masolo bon je crois pas baraka mingi bazanga ba papier oui awa ko bota na obana mibale yo siko yebi wana 11 baboti no bana mibale sali 11 12 13 siko wasoboto no bana na calcul na calcul
mobala ngo sikoyo masomba mobala ngo sikoyo ndenge sikoyo akoti kuna siko bamsu bala babali nga kansaki ndeni lokana na bala babala ngate ayo babali yo po mobali wana bana babali aliyekele babali mobala ngopena nga za kalikili misusu bakape mayele musuku tokatikaki mwamina mpe na kini abi sheri zaka mata na kuta na filmu awa pe aza na calcul parce que la plupart mabala bongo omona te yo moko amwe kozala zoba soza mayele bela yo te na sisa te amwe kozala zoba soza mayele oloba pena ye profil mo eza wana po mama aloba elika moko nga na ye bagene na lelo nde baza ebele tomona bango bauti banzela ba Maroc babetela bango histoire ke omoni poto kolinga jeune fille te linga poussette komi bongo moni sikoyo linga poussette allocation donc so yo ko fo linga toi au futa no paye to na yo ozo pa ngana na petit na ngamo auta mikolo auta ke Maroc mikolo aye ya wana kanzeza ndingo na sugi oui asugi po bambasa pe ngana yo surtout ba musicien ba orchestre ba ya na bango ozo pa au mona musique batiki bana ebela ya ona ter mo ko to ba combattant ba sala mo bien pona ba sala mo bien po batiki bana ebele yawa ozo batiki bana ebela wa ya ba mzo ko mo bota do les autres de la communauté maman lo banane oui ça c'est vrai Blas na tuna question mo sikoyo batongo o bayaka omoni sujet za kilo omoni ba siko mona ko biso kilo batongo o bayaka wa kilo ko charge on a chargé la biso oui communauté mo be bangeli pungi tabalo bala bino bo tsaba kwitsa ko tsaba no hostilité ba ngata bo finga ati gucci kama na ngo mudute kama finga eza soba kama mona ke suyo ngala boyo sikoyo bani bali wana o bayaka biki non moi si yo azaki moi si inter botane bana 3 to 4 tata wana kenda sikoyo bana basi ko to ba botite basi bele ya moni bango te akotaka wana sikoyo ye pas atamso na moi fiancé ne mo bu sikoyo ba ça ba fiancé na ngo nini batia ba on attend surtout ya kini mama tana kini kutezaka ke azana ana mutu na bindeni mutu mo ale na mikile tu ndenge zana melangeng o ba yo mo bala poto zo benga apena jona ye wana nyama ngwa bengi wana wa bengo nyama wa yo mo na danger mo ngo zimomi zo da nyama ngwa bengi o sola mobali ne pa oyoka après ko ta suka ndeni kasinga ko to bambongo esenga bambongo balera binoka bambongo elobi Gabriel na pesi mbote abi bana poto ko za souple elaka ko soli lelo lobby azu mama ba ke gambela o comprendre ma sole chano do ba se bele bazoya na ba ya na va normalité do baza déjà neutraliser ba ke so masolo ma solo ba ko te ko na wenzi les cas ça a dominé yo kapo sani zala to mais ko ta suka dan ba finga ba sa poto boy ba courage na bozwa ka obi ke ba sa poto wala iba musika ya on wanzute azate wa na so la tonto te saka mukusa bana kin chibo finga kabiso wana oza dro finga basa bo ezaka buzo ba biso moto ndima poto ndima toto comme ça bino batu po soto boy na biso makota bino to sa désabonné wa bi lokoté pour moi ça poto also ma parfait à 150 €, ça parfait à 200 €. Yo pour son babo eza lelo te chilo bito vie nanga ba bazaka ba vie nanga te biso to za bongo ta moi ça poto à son parfait so ina bimisa ça au Stanislas Jean-Paul Gaultier au Hermès au original s'il vous plaît o bino que na so mara ba bino na Turquie so te bimaso kinza na Chine wana yo tali ke na ça là on peut parfait OK ba on fait gaffe on finit à passer à poto te moi ça poto nde na ola mkasale na 2000 matin na epo kangango et ana le na lobité il faut qu'on ça va là qui si faut ça va en plus Mamelina c'est là papa na ngazela en plus nde ofinga ka basa poto malili bokosaka bo lokuta makasi ya bo yo kutsova na pour ça na pemela ka soko chauffer te osaka na malili yo saka na moto zawa zela na biso basi batanga proteste ni pipi me ka bango na biso tuna bango vie kende ko fie bango ke ba ki ka pona mere india mituka na ngwana o mona mutata mwana range na kati na ngo eza monter soki ya bateau soki ya nini bosoka botie range botuma botie peinture botie ebuki ba ko finga ba sa potuté lelo te lobby te ko mama côté on a lobby
eza argument na yo pardon te wana tokomi kotosa neti todeboite moto c'est bien ozongisa bango mama mama yoka kosilika te mama toza bato toza awa s'adresser na opinion na public pour comprendre biso de quoi c'est bien olobi na bango bien parce que moi aussi je vis ça basa bakini ono mabe yo mona moyo c'est pas bien yo lele mo na mona TikTok na tata maloba te fianga yo kaye bino basa na comment comprendre basa poto so ba ye kine ba so ka zoli poto si ma komi propre o bina tala ja na snap na TikTok c'est pas grave même so basa poto problème mo ba ya ka maman problème na loba bino bozo défendre le losko yo basa poto ngana vanda na otala bino nde bozoloba na moi maman Melina pardon na tenasili ça akatani mabe okatani mabe okoti sujet na kati ya sujet c'est bien to décortiquer tam sur pe moni ya ona bisa bino ke briefing ya na ona tina décortication on est sali et bimisi sujet otoye la décortiquer on se monsieur ko mo sikoyo soto to ke pena na palmarès na ndenge normalité ya makambo. Vous savez que bino pe basa potone na fani na bino boy. C'est bien. Moi sinon surtout aza neti moi sinon surtout te. Comportement ya moi sinon so eza ndenge mo na basi sinon surtout te. Ngata na fana na bino to na mona baso yo baza na basi mo baza ba exemplaire. Selon ba idée na bango, selon ba tactique na bango, hein? Sikoyo. Ndeto ke bo est-ce que bino oyebi ke eza na basi musu to comme dans na question papier gen boyebi ke bino entre bino basi nde bozabo eza na basi musu nde yorobi parfois cher salaire 2000 ko tili kolo bona bo mais moi si musu alongo ane na poto to to lobla sijango basi musu baza neti bino ba bengise mibala na poto to yeba mama bala ebele mama bala yo siko awa obolo ba ko ne bandeli awa boko lingana ga awa te si nango awa te baga so ba courage ata na mokanda ta zali awa afute le pe na bogi toko mais au mona basi mususu n'était sûr que ça sens il y a complexité bien pardon c'est ça bon tout n'était sûr comme il y a complexe d'infériorité bien d'éviter fanatisme avec fanakuitisme fanakuitisme fanini Mario bonjour sikoyo la Mario angelebe bon sikoyo tokei basi mosusu bazo uta na poto bazo ke longo na ba kaleson na kini mo na penda longo na penda kaleson bangonde bazo sambusa pardon bangonde bazo sambusa bino donc pona bana basi na kini ba na ogaze bino za bango te ogaze eza te kogaze même uta la ngale na mama eza na bana basi mosusu na yokana bisa mama ya na bana basi mosusu parce que moi je vis ça alongo na poto akei ko zo mobali na kini amemi pe mobala ngona poto mobala ngona kimi ameki so abenza su ya msusu ayeli akimi yebisa mutu abongo mutu mso mona aza awa bota mwana ya muta théâtre mona kisasa ebele baze ebele muta théâtre za na kisasa maboti sa mwana oui awa akenda pe kuna lo azongi pe na poto sifa avion afuti na kana ndako epe mukona muta théâtre awa akimi na yepe to mona mabale ebele ya babata théâtre awa bata ba théâtre ngana ya teka ba olobaka otala ye pona mutu moto c'est le mec d'ici moi tama akona tina mamwana te oui travail et tout c'est lui qui le sait payer connaît l'affaire ça ma kamwana za moto moko te bato ebele deta talo beli bato théâtre net bato théâtre ba bengisa bango to ba bala fate basi ba mutu masa na biso José de Londres masa José de Londres na pesi mbote de quoi ba mi balé na bongo baleki de belé na mabe donc basaka mabe ndeko ngai ba mama ngai na pesi masa na José de Londres place ozali José de Londres to pesi mbote mais moni ki likasa tana maki yo comme na likasa ekweya kofi ale mbagi yango ba kosi likasa lo wanze tani ba bengana yo na ko mema basa ngope ba na kota suka likasa ke full ba pinesa ngope batika aka ba maki na emisi tango de jeux de Londres ke ba ayiko zo su misemo ya mwindo na ko mise ta mi bega mise donc ba ça c'est ka ale nazongi vi nazongi na monya ngo ko temu noko yo mission
bata bato bafandi awa okozwa pene yo do tobimisa mpe na mpwasi yanga kutukaka mofinga bato bacommentaire sikoyo ndenge eza boye miso bafinga makasi ya papi geni mona misio oyo finga na so finga eza loko bakisinga dosi moboyakina damas nazangaki semoule so finga nazwi semoule donc siko question na yo wana s'il te plaît question na yo wana olobi jeune garçon wana jeune garçon bazana mwa likango ne moko akometa likango ne ana livrer mama utoyebisa oti wana sika na ndenge akini so na likango wana ndenge awa donc momi na ye mpe na bazaka na ye bamomi mosusu mpe bazwa che nga kusi namona mpe mopetit momi moboya na fone na dragenga mec d'ici bone baa na jo na ye mec nisi ndeni pokele bafilme omufakala batana nga kusozolandela nayebisi ye mpe na fone mama sozolanda makambo wana mpo yo banda kotyanga mpo nga nde fona sepela nono atya olitoyi voilà omoni tozomi authenticité na otoloba wana projet bosala kebana ata bino basi mobali fo atya yo litoyi mais yo soko omotya moto litoyi bamono suspect et puis mobali oyo azotya yo litoyi fo ye bazotya yo litoyi na basense nini basi ebele na poto awa fo batourne mpe batete na bon 6e sens si toleka makama 6e sens tokoma na 7e sens faut appeler na 7e sens donc bato wana papi gen oyo ozoloba wana ayebi kaka likango na côté parce que tala nga na moni tozomona baventire na poto omona mwana mobali moko certain aventurier eloko bamama balobaki yango oke non voilà nde baza boye basi bato bakipaka na bango bana te basutaka bango allez ozo comprendre mais moto bayebi koyoki paka bana wana motema mawa bato balandelaka bango wana mais ngai eloko na oloba na otika maloba pa bamama ngai eloko nazobaka nga nakosukola maboko te na makambo nakolandela bino te na suka ye nde tozala tozala tonokolandela bango te na suka nyonso tokoyokola bipaster nanga soko bosaka tonoloba na bakongo komsi toyeba na couple boye esali boye yo mandeni tokolozawa ozo comprendre makambo osebele baka ebele papi game moyeto 600 mais Blanche tokenda biso poto osilisa liloba suka eza nini epuis mpo na yo solution eza nini mpo tomona so makambo oyo te solution liboso eza na tokutana awa tolongwana longoli muninga kuno memia te tokutana awa après awa nakoloba ke toza sérieux tolinga mibali mpona vrai mibali mpe bolinga biso basi na bino mpona vrai awa na Europe couple moko te ezangaka problème, il y a tout le temps des problèmes, il faut que solo la kaka dialogue eleki nyonso. Dialogue yango mama lobaki. Donc siko bozongo solo na mibala no tout ça déjà papa bana yo. Chaka na se. Pour vous me kutu demo ebi. Que kuta na demo ebi te vite baby. Ba kanga bana ebisa bon. Te ba bakanga bana yango tolobi vie c'est les na otoloba. Ezaka ça dépend mobali. So kuta na mbala responsable o kanga jamais bana. Obi ke jo oui. Musuku mobali responsable ayebi yango makangi bana. Mais on toloba ke te papier na kati Blanche makam toloba nini? Mama wana ko kanga bana mwasi wana kangi bana ndenge esprit mabe. Na ndenge asala kanai. Mais c'est pas grave kanga na obana mais na nzela ya western no na nzela pose sushi reality. Bana bazomona okokuta na bana école sauf no linga bana oui oui la papa responsable na rolanda tin école vous avez quoi bon prends ça argent de poche bana ba maman pesi bana ibo solisa ngutu tata na binote siko soko lingi bana parce que ta pardon maman zela maman pekisi mais tango kendaka na école soko za ki na bana no bien vous avez votre père et votre mère na nino na listing ya laka ozo comprendre ba autorité école ba éducateur école ba tunaka ozo comprendre tango yoko yo ozo se présenter assistant social école akoyebisa bana wana ba mamuza bebele bon comprendre yo na mwana ba pesi droit papa ebele ezali pour ba trouble comment bima na ba fa yo ça papa na ba mabe à un certain âge va comprendre ozo nkuba ah oui donc faut yango papi gendo tuni biso pour ba mama na bokanga bana suka nango bana ba kobeta yo okozwa nkuba poso lingi ozala na bien so bokabo na tata eza makambo na bino mibale eza te makambo otya bana ba victime voilà c'est ça c'est un peu ça voilà Blanche
Et ça m'a battu en beauté, tout ça, comme ça. Apocalypse est belle, la Seigneur, viens à Zoa qui n'a ses plaies. Il est qui aime les parents français, viens à Goye pour Okende. Ah ouais, pour Okende. Ah, il y a un bambote belé, Maram Kinoa, Nadine Kafu, les Tanzongo, Yabine Ngwana. Je vous love, Parisien Zoba, il y a un Ngwana, Tambwe Kinoa, à suivre Kande Tolobaki, Hermeline Kinoa. Et Niskinoa, Bambote na bino tout, bino nyos tout, on est ensemble. Papi Gen Tolo Belavi, vient en Ayomobi Bambote no Ebele. Merci beaucoup. Voilà, les attaques blanches. Mais il n'a pas aussi dit ça. Aussi, votre ballon d'habitude, moi, 2 personnes Bambote vite fait. Oui, Dembelo Chango, viens en Boston à Kyo Yangwana, ba salutation. Dembelo Chango, d'abord, bête, Bamia, Kaba 2022 na Kin. Kena Banka, bon, les colons viennent à mon photo, na Leli. Voilà, mais il n'a pas. Robini. Tu connais la souka, tu sais? Ouais, tu connais la souka. Yo, non, le tu connais la souka avant na pesa tombote na bibo. Auto abela minu. O minu et ça la pas si pende vimbi sake longi mais na somba na solution sarnate. 4 jours c'est bon. On a besoin par exemple à son barata ibele, ezali hein. Ezali ko so aye de beta. Minu ouais ça ya ko sarana ko taka na pesa 4 jours mais comment 4 jours te. Donc eza makasi ya kosaranate donc za solution boke na balongola bino minute eza suka yango luka melina swamba ocho numéro na wa bone ya numéro ta numéro te oyo basi o baboya ka ba papa bazanga biloko nzoto nga mwana za oyo ba système beza ya ba mutu penda ya kabila le père wana yeyo mais na ina solution de kosaranate donc luka melina swamba ba vilain ba koma ba bogarne loko oyo yo mutoko ka rolate lambate o mona bayani bumo vimbi oloka yandi mos yeyo alaka omela ka bouchon moko osilisa o masu osilisa o ma libumba ni ba mama bazana bezo bena kota simeza laka yango yo buka menna swamba ngalinga na ko vimbi ba o mais sombe mo vimbi site ngalinga ngote pa nga muta fashion e mo nga mo mbache kitanga sala nga mo bi makasi luka menna swamba kota simeza isala menda na ya ko vimbi sa babeli. Basi oba cancer ebeta ba on a bilongi. Soki cancer ebeti o makasi, o sala on penza régime, o sala on kir. Netika obela maladie moko bo esiko zela ka pende sila. Mais so ba tâche zo au moins e bandeli, yango solution. Donc voilà quoi. Maintenant somba e ba maman. Maintenant somba e sous na solution pour la bino ba maman ba la posa système akisi ya biso basi. Et bobenga maintenant somba. Donc kota suka et ça la bien makasi. Wana tu sanga ngo trop na ese bino ko ya e kanga papa e bon kanga papa wana kanga papa ke libanda te on kanga papa appelle si bobenga ni papa te papa so bakangie bonga lozaka na sai mel ba okete so kangie bongo kana seo voilà bon na bosanité mon yaya préféré pasteur Ode Kongi IFM toujours na bosanité pasteur Lunda maison de faveur ya yango wana na ke musika Maria Marino Mufusama via petit nae takas na quel soe na bosanité Teddy Mola coach Teddy Mola coach excusez-moi na bossa no makati Teddy Mola vient nga bosanité Anita Maswa Teddy Mola Françoise Maswa ya ngona odeti na crey ya yango wana odeti matondo na bosa nte masana nga Julie Bolia ya yango wana Ange ya yango wana na bosa ni sute yemo Baudry de Campo yemo aloba mwana kimbanseki ya yango wana quoi voilà donc en tout cas merci na ndenge na participer na ba maman na de décortiquer tout hein mais pour na mbote pour na ba dédicace. En tout cas, na dédicacé kaka bateau bayoki. Voilà. Bateau bayoki so bozo yoka à chaque fois. Bon na kanti to améliorer ba comportement na biso na communauté parce que trop c'est trop. Trop c'est trop ma bala mo ko fa trop. Nazala ba ka ebele. Mais tam sunga na leka na ba mama tam su te mais na zala voilà mais Abdul Mazama bokulaka mama ba banga somo donc sikoyo jise diboko yokiti oyoki jise diboko body de campo oyoki Baudry de Campo aziko force mfumweto ziko samba vient na ngaya yo ya mwana oyoki Tony na bondi vient na ngaya yo ya mwana Nico Itilaire les mams oyoki ve fili oyoki ponga na vient na mo vie fili
Vieux Philippe là momine pena yasko nde ba vanda auteka na kao mais ndenge siko momine yona ba vanda vrai belle sœur na biso o andaze to lelayo et pardon na bien na consalité peuple Mundibu et Olivier Temo ya ngwana peuple Mundibu peuple Mundibu yewana combattant Oli Jonkoy peuple Mundibu na autrice Maman Kino ma chérie je vous love maman tonga na États-Unis maman tonga ngala pesa na mingi te mais boye bake biso pardon Papigen net ngai Sarah Martinette oui maman belle sœur na ngai biso ba to bala na chambo Martinette yango wana moi ça libala merci en tout cas moi ça mec d'ici voilà merci na bino nyonso bandeko yo to leki na bino awa en tout cas souci na biso ezali to bongisa parce que boye ba que bana baza ko beba makasi surtout makambo to lo de loi eza ko bebisa bana au moins moi comme triste moi comme méchant moi c'est kali sous penate moi sarana suna baninga te c'est-à-dire bo bebisa bana soki omoni esimbité bo silme bo c'est-à-dire bo sauver bana ba victime bana ti bo kotsa bana makambo na bino te bo bimisa bana ba love et ça la salité pour ça makambo yo en tout cas combien un peu tozongela makambo yo surtout bino baso bokena kolongola bakaliso na kisasa vraiment tande boto finisa ba mama bato bazo to audace pona bongo na bien pona ni mwasi na ke bala mobali esalama wapi esalaka te le koma matin et puis mbongo ke bala mbongo ba futo ya bala abo benga na papa na bango mbongo ndo kangisi oke ba iboka sande to ye ba te babala ka bino te yo ndo bala bale bougie na maboko chérie Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo aswera ko bondelo zongisa bolingo oyesila kite. Baron Mbala Sandrine Sengal, Kimbenza. Lelo yokeyo. André Ntsumbu. Lelo yokeyo. Chérie ya mama andi nani alula yote oh. Rosa di Rosa. Nani alula yote oh. Na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi aspe ya mama Marc Makalato professeur nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama Gina Kiakou na Paris Mies Mateus na Paris nani alula yote oh. Germain Mambuya nani alula yote oh. Na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi aspe ya mama Ambro Jenny Dikengele Elembala Légion de Paris nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama Noëlla Kunga de Bundes Didier Mozinga de Francfort Alexis Nozé Anta Jean-Marie Soba de Londres Franck Massaka de Zurich, Chabali Manuel Mac, Gisèle Nyengeton, Karine Yengaboule, Mwana Paris, Chifa Kambadi Malela, Ado Senga di Sengomoka, Edo Ziola na Suisse, Patrick Luzolo de Genève, Mokili Anzambe Makambo Malekio, Mokili Anzambe Makambo Malekio, Mokili Anzambe epa ya kendanga ya wama wana motema nzambe mokili ya nzambe Professeur Augusto de Jena Jimé Chapa de Paris Antonio de Mavakala Lando Kunga de Jena Spagnon Dombassi Géo Kisunga de Géo Daziro Tazmambo